V. Ok, oui, c'est un bon qui ne veut na prophète Libakou. Mais bon razela ngai. Hein? Ya zelinga été à Keika boy puis à signalinga type no bengai numéro ni sur les kati. Hein? C'est va kinda pinda place bon. Yeah, oui Rita, il m'a osota RT. Azeli oti ya munyozo ya te ngona précipita kei. Ouais rebande de opusana. Azela ki oyete ngona la kinga ibisinga akei. Oui, c'est qui? Oh, bonsoir, prophète. Bonsoir, ma sœur. Baby, Nazalo Kanaki, tu peux me fatiguer les unes à la. Oh, ma sœur, Fanda. Merci, prophète. En tout cas, nous avons déjà fatigué. Le gars qui veut autosalon na Ngomba, Nengena Yepsakio. Nzambe a inspiré notre entraînement, tellement que maman a été veillée par le pasteur Christian Dongala a été veillé kuna na baki so de ya bilinga pa na bimi ana Nzambe a baki linga ko sala ko mabe ndabe tsaka rapide il est que que Ngomba na baki de ce pays pour ça Ngomba pourquoi parce que Dieu m'avait montré il faut pas parler ou de livre il faut pas parler ou le livre de Dieu tout le monde. Pourquoi? Parce que la manière que moi, ma bien maman Annie a et Dieu m'a dit pour que au longo la bablo on saute la saleté, il faut oindre huile d'olive. Donc on n'a pas que l'huile d'olive. Donc oindre et tu seras vraiment délivré. En fait, est-ce que tu as dérangé tes navires? Est-ce que vous avez pas d'angaï? Tu as dans la chambre. Vous allez dans la chambre. Attendez. Je vais pas de l'olive n'dengolinga. Est-ce que ici va pas de d'auction. Non, pas pour tes prophètes, mais oui, dans les autres, ils sont comme ça, aux autres, ils sont combattés, prophètes. Ils ont problème. Parce que au-delà de pas problème, n'est pas venu problème dans l'église. Au coma, pas comme au coma. Et pas dans le coma, quand tu es au coma. Soit, t'inquiète, il y a comme ça. Dans la chambre, on va prier. Même si au Kingo qui est maman Annie, maman, au Kokota. Prophète, nous avons pour ça la beauté à nos balles nangai. C'est que c'est belé prophète. Maman, même si les gens là, oyo azana mwana te, azana bon monté. Comment maté? Le la bouteille de ma sœur, ozo mwana. Prophète, na bouteille de l'eau dans moi. Mon mari tant que qui mwana ndima kité. Tant que j'ai même mari, c'est mari. Ozo mwana, okobota mwana, mobali comme Emmanuel. Yo maman, on moi na mobali, on peut plus les Congo. On a ça esprit na yé. Dans cette chambre comme ça. Vous allez calmer. Ce n'est pas un problème. Parce que, écoute un peu. Au moment où on est ensemble, après ce rabat, orientation. Nzambe alubaka d'une manière d'une autre. Peut-être yo comment on est dans le monde bonjour tout. Mais na poste tout comme maintenant niveau. Il fallait pour ça là. Quand on est makam sous pour c'est makam sous. Ce qu'on tinga wapi. On dit mais osani on a fini normal. Vraiment boyé. Ma soeur. Elle est comme Obama dans le écoute. Tile mo la buda. Kala mingite na mosinanga akena ki Philippe. Il fa zonga. Tout à 5h30. Zonga. Écoute, na yebi. Gabi na posa tokota tina profondeur te. Mais on dit nous santu animera batu na Mozambique na bo pikiki. Yoka. Yo na so lo komako. Kumekate ose mobama l'autre 5 ans. Tala.
soki mama ayoki ke ngai na ye tozalaki na Mozambique omoni ekosala malamu te. Esengo na opasi ya Obama esengo na yo eza pasi ya Obama. Ngai nazala je suis un grand prophète, je suis un homme de Dieu puissant. Omoni ntango napakoli mafuta santu Saint-Esprit ayebisi ngai omoni monsieur tala tous les temps il y a 5h30 jango moi c'est na 9h à cause ça l'effort la table a changé comme ça la vie sommes allés OK attends na ta bilamba otima ngi CPT au sein des prophètes ya boy mabo sala ba prophète bo sala makamba mabe na yoposa na kati na regretter na makasi bino bossa na likambo lelo ata moko moko te vina nga mo maîtriser histoire ata no yebisa mo te mena motema nanga. Mais écoute tala pardon tout ça ta je me suis tellement de qui pardon merci mais ne se ko bossa na date ya lelo te ko bossa moni onje sali de na motema ko bossa na ka ko tam ko moko écoute Bible zolo na boy ne touchez pas à mes ouais ne faites aucun mal à mes serviteurs seulement. Il faut vous en comportement malade. En tout cas, ça le compte que mon côté, ça entre malade. Nous avons femmes mariées, nous avons hommes mariés, malgré les années services aux hommes à recommander là. Donc, quoi que ça ait été, deux jours là, donc il peut se l'envoyer, frère ou maman. Ngande grand spécialiste ya maladie lokola épilepsie na kati ya RDC na ngamu na beya pe na ngola ba yebinga malamu penza na pesina no moto opportunité te ya traiter maladie épilepsie na za ngamu na kati ya RDC maladie wana ezali maladie spirituelle ba benga ngona ki Kongo ngamafu ezali maladie ya bawei ekoya lolenge nini tango ba loki mutu maladie wana to azui yango abandi kobela yango musoko mona po oyeba ki aza na épilepsie akoya kate. Mais arrivera comme on arrive à tikali perte de mémoire ngonga moko ye komi yeba ezap épilepsie na grand spécialiste en maladie lokola paralysie on t'a pas l'attention à sali AVC ba benyango accident vasculaire cérébral na tani na mututa musumo neurone moko za na problème na betting ke na zoksi mutu normal na za nzambe ya kisi ba benga na makubunga pe koko na yango soki ata lokolo tenga mangito parti mobimba na ko beta makubunga na nzoto pona sembola mutu asonga bien parti on est normal oh yaya oh papa oh moi na se ya koko na za likolo na traité kaloko la mion kiste fibrone nyokankao na pesa ka kisi 3 minutes ozeli na po omoni bene ba dio bimezo kata na ndamu yo moko zo mona yango na za grand spécialiste ya maladie lokola cancer de sein cancer ya col ata libele vimbi ate sali bambuma o ba bengi na français ba ganglion ate sali lipanga soko komi pananga natali yango ate chauffer moto ate zo peso ba pasi palpitation motema moto nini douleur ozo ga erbo ko ba picotement biloko zo piquer na kati na kotala yango attaquer traitement kisha ko pakoleza na sur la fini manzengele numéro 11 na commune ya Makala soko za na victoire on se transport à rond-point ngaba arrêt manzengele afini manzengele 11 na ngambo ya Makala au centre médical nkembo na nkembo eza wana soko ke na ngambo na Brazzaville naza na 63 rimu nzombo na commune ya Ouézé derrière maison commune ya Ouézé place baswaka mituka ya na makosona petite chose na rond-point Kulunda na Mampasi numéro nanga ya moyo 089 96 18 711 yangamu na Brazzaville pe yango ko kalaten nazo sala pe kuna nazo kene mikoloyo plus 242 04 035 77 81
Bonjour, Sémé. Bonjour, pour la makasi bendeni. La peine. Rambo. Éponge. Rambo. Na bengi des games 2 fois na téléphone. Pour na makambo saka minduki oya yaki kozwa ndako. Des games azo boya même ko yamba na téléphone. Pe azu même ko katela na téléphone. Des games akomi ko sakala na ngai. Ba ye aboyi ko yamba na téléphone. Plan isabu. Fona la cette game ke kira. Na minute. Mwana fuma kina etanga. Funa tangi sa makila de game faut tanga. Funa la cette game qui Rambo. À cause sentir de quoi que je suis capable. Rambo. Kaka ndogo il faut ça les mabons. Et game. Ameki déjà. Et puis à ressentir biso. Na kata credo soki Rambo zanani. Makila ni il faut tanga. Ya mwana la paix ressentir. Éponge. Rambo. Des game. Photo là qui ça y est. Photo qui est Tina Souka. Pour des games, à nous ça calme biso. Hein? Rambo. Alingite masaka na biso déjà. Oui Rambo. Pe des games a touché ce qu'a va toucher à terre. Mi. Ça va? Oui, Nasaki, Nakitulani. Chérie, na fatigué makasi, chérie. Prophète, ani loko ya nzambe. Te. Ok, depuis nga na botama, na kota na ba vie, mais oyo na uti, te. Chérie, solution ezali doki butu mobimba. Po prier on a mis na sali na prophète. Chérie, ata yo ko sala moti. Mais oui. La grave ça. Yo ebiki ngai chaque 7h fona ki musala. Nous 7h45. Maintenant aussi c'est déjà prière. 6h bon ozanda kumi. Chérie. Pour la kutu na zongi avant. Pour dimension ya prière au prophète ya sali. Chérie, na zomo ko na mo tout à Jésus. Tana biso mama prophète baku aza mosala nzemba mukete. Tinga mungu na zwa temps ya kosambela l'église wana mi na yebaki ki oyo azali. Omoni mabondi lo bosali naye. Za pona intérêt ya biso mibale. Yami. Atande na oba oki ozongi 7h. Za pona lobi mais nga mo souci na ngaki assembelela yo. Moni nga prier yo. Lelo. Ki c'est ça. Ya mon TV mes chéris. J'ai poussé les infos qui poussent là. Bébé. Pour nous un rendez-vous na maman Sandra au cabinet Exos. Ah, maman Sandra au cabinet. Faut na kutana on mona aussi qui nous après na qui nous sala chérie. Chérie, mais la terre bi bien na fatigué, faut na la 2 jours les africains na la. Donc ça na za fina la. Ça va. Bye. Mais chérie, comme tu ça m'a pour na la hein. OK. Nous sommes mini. Nous sommes mini. Pour là-bas. Faire quelque chose parce que komuna berger wana oyo azokobenga soki nakoma chiffre d'affaires koya ti na bureau na nga koyebisanga ke non eza faux prophète napesa bafaux prophétie puis wana eza da mélange spirituel mélange wana alors là on a bien dit awa nalingi opesa na idée na poste esengeli mwana mobali wana soki totiki ye toujours na même étation na même état ministère na biso ekozala kombati alors eloko efi tosala nga nani esengeli tosala effort
la stratégie pour échapper. Tout pour la cause de ma casse et il y a soi-disant des régions. Oui, mais en tout cas, prophète, talaki, moi, je suis mobile, azaki ndoki. Oui. Azulinga lokola a dévoilé ma secret. D'ailleurs, prophète, il y a un bébé sur terre. Donc, il faut d'abord toute cette solution entre elles, nous deux. Oui. On a évité des scénarios et des animes. Alors, c'est qu'il y a une enquête. Le cas où il y a bien joué en Afrique. Il y a l'église naïve. Quand il y a un grand prophète, il y a un grand prophète. Je suis l'homme que Dieu a donné. Il y a mené les banquettes. Enquête. Quand on va mener l'enquête, on a l'information. Parce que ceux qui ont continué toujours à menacer menacer le ministère de Zambie, il dit que Fufu n'a pas lié. Ah, Oliawa. Ngabe na Oliawa. Oui, qui m'a dit que on a le bagage pour la stratégie pour dire que ma campagne se résout solo. Ok, prophète. Moni, malgré tout bon, abanya ko do bani dia solo. Mais puisque tu as la poussée la vérité mon côté et bima. Ce qui est bien, il est bien en tu Oliawa. Biso te se trouve en Amsala. Puis à la sonité, à Zolo Basson disant Maranatha, où Jésus revient bien. Ye asora na Yesu abakuta na ngine wa. Wale wakina Yesu alingaya. Et ça moment qui entend la Bible. Il pour na ye que non Jésus alinga zonga pour faire bon moteur. Ce qui Yesu a zone. A yebisa. Yesu la na yete. Ayebite. Yeah, prophète, au moment où je n'ai qu'à solution, je n'ai qu'à lobby n'a pas diable de la suivi. N'a pas ça la suivi ni diable, vous avez diable de la suivi, vous avez démon est suivi. Démon est suivi. N'a pas mené banquette toutes les façons, mon mobile voilà à cause de la arrêter tout de suite. Vous avez démon est suivi. Ça l'a suivi voilà. C'est un banquette, tu vas placer ni dans vanda. Au moins il existe des awapi. Il y a un mon prophète, et Kamboyo, na sola qui ont même na Deborah Debs. Vrai chéri na Katalingwa. Moi c'est na soka pesio mbot nzale sili. Ayebisi na lobi, ngana yebisi poto bando solo la. Na bi mama, moni musalo biso to sana prophète. Eza nzambe likolo ayebia. Oui. Penzambe andi makabiso. Parce que bibe yango moko zaloba soko salite. Moyolia. Exactement na mutoki na yo nde okozwa. Bon, ngai naza ko déplacer okende ko tikangai, il pas grâce à l'or. Dans la prière. Maman grâce à l'or. Voilà, dans la prière il faut na bikola quelque chose. Alors, c'est l'homme qui l'a changé. C'est bon, ngabe akuto kasela banzira na ngana mona maître honorable Jean-Pierre Kaïl. Motema ya mère Anto na lingwa. Couple Jésus Pambola. Oui, bana Kinshasa, bana Brazzaville, nabi ki boza resepela na cabinet Jardin d'Eden number 1. Yango ça na raté solution pour na ba jeune fille, pour na ba maman na problème au Italie, ya taille. Yamado original, 3e dodane suite fin ya leke. Donc voilà nulle part au monde en côté. Ba maman ba jeune fille au longo dans la taille ya bien parce que balobi moi si de taille. Donc pas na biso une semaine ya pamba ozui taille na yo Yamado 3e dodane suite fin ya leke. Pendant la prix ya promotion. $20 ya pamba ozui gamme complet na yo otambola mo na affiche oyena $20 na yo ozui gamme complet ya Yamado na cabinet Jardin d'Eden na fondation Eli Tuluka. À part yango maladie elle est belé auto soigner na cabinet Jardin d'Eden on a problème ya asthme, bronchite, sinusite, hémorroïde, manque d'appétit. Oh, on a problème diabète, il y a nzoto, okoma nzoto, maladie, solution kaka na cabinet Jardin d'Eden. Donc on a mis que la rotanga Jemuke, tozobeta yango dada. Adresse na biso ya Robunga tete na quartier Mongo numéro 73A na commune ya Matete. Donc partout si cause à sur transport ya Matete, on le bien batwa kitsayo na arrêt Mongo, tuninga koko ya Matete. À partir ko Matete on tuba sayo arrêt ya ba Transco et kenara Ipen. Car dans le quartier Mongo, au tout numéro 73, on a cabinet Jardin d'Eden et Zawana solution. Alors pour la contact bengabiso na 082 500 32 09. Na bandeli 082 500 32 09.
9. Donc Yamado original vite fait outil liba to lambeli yango elengi. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Ma soeur, je te dis, aujourd'hui le feu va descendre. Lelo nazo pakolo ko do le finjoto mobiba. Nazo wendre yo. Tala ma soeur. Bible zoloba oyo azana mwana mobali te azana bon aza na bon moité. Mais oyo nyoso azana mwana mobali kondo ya basaka ba kondo robo saka kada ba. Oh Jésus, merci. Ma soeur, nzamba zola ki sangai, il faut longa bilamba nyoso au nom de Jésus. Ma soeur, au moins nzamba zola Bible zoloba ala kamela mabe akotia temena maloba nzambe akitisa moto et pandra mutu wana. Moi ça comment rater nous avons quoi de défense là. Zo drama. Changer bilamba. Changer longa tikala penda chadra wana solo. Kombo yoba prophète balobela kombo yoba pakaba. Ya basaka ba. Kakondo bo sokole besheke ya basaka. Ma soeur. Viens. Fana. Je te dis, nazo pakola huile oyo. Ils ont huile d'olive, ils ont huile d'onction, ils ont huile la puissance ensemble. Tala. Ozo bana kala. Dans 2 semaines après prier tout ça dans na bouton lelo. Ma soeur, tu seras délivré. Allez, recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Mi. Ni marché. Vous avez un problème? Non. Mais tu nous as bien mis. Bandana ina koti na bengi yo. So 3 fois mobimba. Au sutuki, il fait ça normal. Emi, yebsama quoi? T'as bien le côté, c'est que l'eau qui ça dans Solo. Non, cause à calmer, soit à calmer, faire un problème. Mais tu nous as bien. Est-ce que du bosso ça la bonanda ko? Est-ce que elle c'est la dimanche? Tout le colonel c'est la gamme pour la fête. Nous te fait un mot pour faire. Vous aurez raison de vous accorder quel n'a pas maman. Yanga Nathaniel Stoyo on vendika pour raisonner. C'est meki, to beti porte 3 fois. On répond répéter. Si ya ningisi. Raisonnement moi les gars makasi boya tayo. Maman na bino penga na okota sauter pardon. Il va ça tayo moko. Hein? Kabo au vandi, on va raisonner belé. Dans le baté. C'est comme moi ça ngena. Ngana maman na bino na okota te pardon na kena chambre. Il fallait qu'on kinotika. Na tiki bino pas ce soir. C'est qui est? Na sekate so na monyo ndi asekate. Na ça qui samba. Samba ni. Oui, fait ça qui wana. So problème ça. Et comment va pesa kiumbongo? Mbongo. Va pesa kiumbongo pas riki. Mianda. Motema ya mama igeti na kankoko. Apesa kiumbongo teri. Ngonya mbongo riki kaka boye. L'ora grave en wana. Mbongo na yo chéri. Ezali. Mwira na mtu ambetu. Atia $100 wana na pesa yo. Ebi ngani hawa ya mbongo. Yo na mbongo ndio mozalaka. Okipe ngata ta chemise apa ofungoli ngai. Tangu ya yo ba pesa ko na PDG bo. Opesa nga on ezengai. Omoni. Ah, ebo pe la ko yo pe mo pesa na mbongo ebo. Nyo se za ngai. Zoba. Gaïba. Dominica. Laquelle prophète? Prophète, il est sali comme je me sali à vous. Yo, les magas pour téléméner à poigne. Bon, net téléméner de demi. Ce que le prophète est à Prophète, il est sali comment vous me sali moi-même, je suis seul ici. Oh.
Bon, ne pouvons pas ça va essayer de paiement. Oh, père, les man. Qui t'a donné les 5 bouts, ça dit que tu es sur les c'est comme ça qu'on va la main. Yo kati au sala awa ndeyam tukoza osodondo na ndako. Ta belle le baki bidika ma kili ya abti. Uyugi kubabi se le baki musala te. To qui te laisser. Hein? Te solane ase. Tu te vas laisser. Moi ne vais te solane. Mais même si le prophète c'est tu peux couler du colo ou que le coup kanyan. Hein? Qui t'a même laissé pour ma camarade. D'accord. Ngam na zalia bo yoni fu qui t'a pas de ici. Yo luka deba mina ile kwa. Qui t'a laissé ba? Yo va te poser. Donc papa. Pour le prophète ici. Hein? Okitangana luyeke bokwa. Kitangana luyeke bokwa. Ngale dinga kama bayuka ka. Faut yoga makambo yo ngasa kubayoni. Hein? Quand il vous va te comprendre. Impossible à faire mon confrère. Hein? Té, yo yebisala. Combien il faut repasser son bongo, on se met dans une barre de fer, dans un type de qualité. Ingénieur, on a bien dit on a minute sur yo, ndak de kouei. On dit combien ils ont coûté là, côté les missa, ndak il y a étage noir. Mais comment il faut repasser son bongo, on se met dans une barre de fer, dans un type de qualité. Ingénieur. Monsieur Bimoussato, checkez vraiment. Jusqu'à quand au tika ugangila ingénieur mo mwanda kuno libaku na ala oki no zukanga ingénieur ba barre de fer banini libaku ti le penza yo zo sufuma ma barre de fer la bati na mboko yo mais mais ça la ka moko libaku Ils ont moko oui. Mais ngana yedi ki na Kinshasa, ils ont une maison moko de qualité. Oh yo, ils ont tek ba barre de fer na bati parce que toutes les maisons dans ce moment barre de fer na bati, ils ont ya wati. mais c'est rare libaku au moni Kinshasa mobimba banda kunyosa étage au moins là-bas tout mais ça moko et ka ba bien bati bien ya qualité ya bien La maison est noire. maison est bon Maison est bon. oui Oh, alors, oui, bah les maisons ba maison belé. Toutes les maisons là qui sont là est décevant là. À deux maisons mon côté, bah même la côté on a étage, donc ils ont ba maison il y a fouat. mon frère au moins TV aux autres ngapi na tsaka mo ndaku na nganje ngi na somba bati ba barre de fer ya bien na maison est bon na ndaku na le télé mal baku Ok, nga na kontima. C'est na moni, ba barre de fer na bati ya maison et bon wana. Et terre ya malam, ne la ndimi. Donc, si vous avez la poso tonga, nous avons un ingénieur, nous avons un patron, nous avons un ingénieur, nous avons un kitoko. Donc, maison est bonne, on a Bouinza Bayaka, on a 3 maisons. Awa, et c'est pas dans la so mouillé au coup dans la moko, Nazawa, nous avons servi bino kitoko. Nous avons la maison, nous avons Panzi, car en Giringira, on a au coup à Michel Azawana. Nangamo kasavu sikoyo so ke wana po kuta neema za wana donc biloko nyonso ezali wana posa barre de fer importé ezali wana posa ya fameko ezali wana posa ya ciment wana posa type carré donc nyonso ezali boboya boza décider na bateau pe avanda na mbinza to na maison à Delvaux ezali bon na bateau pe ba kota moamba na limité boya bokuta pe bo ezali donc so komi à 7e rue oza mobimba. Donc, la maison est bonne, donc Makambo. Maison est bonne, ne Makambo. Merci Seigneur, Amen. Un problème, mon pasteur n'a bien expliqué au lieu qu'il n'a pas de ce mon église, non, mon été bon. Ok, ma sœur, c'est un problème. Que le cas est seulement mi kolebele na omonote. Yonde na bene nga moko pana kutana na solana. Maranatha, Jésus revient bientôt. Quand minti so linya so ma sœur, fato bongo na mitema, to changer. Tant où yeso ko yakuta bana na ye, baza déjà ko milengela. Kwa to kota na bokonza lola. Na ma sœur, makambo ya mokito landa ya moto. Tulanda bisengo mokite. Tulanda bisengo oyo utepa ya nuna. Parce que Nzambe yenda ko protéger biso. Yesu soki azomi lelo, ayako kuta biso na masumu to na mabe. Bon, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent entendre ma sœur. Ma sœur, to mi lengi là. To mi batte là.
pete mokolo suka tozala lokola basi oyo te bazalaka 5 ya mayele na 5 ya zoba ya masere 5 ya mayele bamilengelaki bazwaki bapetro na bango bamibombaki kati na batono masere bazelaki ntango mokonzi akoya kasi 5 ya zoba babosanaki komilengela ntango mokonzi ayaki bazongaki lisusu mpo bazwa bapetro ezalaki da trop tard me oyo bamilengelaki bazwaki bapetro na bango batiaki kati na minda bakendaki na mokonzi elongo na biso tomilengela tomibatela puiske bokonzi ezozela mpo na biso Pasteur nayebi te so nzambe mpe ayebi ngai ayebi de nakomomona ke libonde ndenge nange eke nango pamba pasteur naleli ndenge nyonso to de solution ezozwama te pasteur nzambe ndenge maser tomilengela toujours po ete toyebi mokolo yesu akoya te maser tike ete lobi sana mibongisa oya na ozoto komiti ozonga besidi ya priere na ye Landera mutu ya landa mutu Oui, naza tout justement na AZ wana na uti komona des games azokota na kati wana lobby des games la besima ça va zalaka ka wana toya ka sikone éponge naze la biloka wana zalaka wana na biko boucher te la paix osani yo zala wana surveiller kaka yo wana ka sikone éponge oui naza nzinga na déplacer te naze ok éponge oui ça dépôt benga ngana azeda on a vandi na lembi vraiment ata yo moko bongo yo tokutana na mninga na président yo makambo osala yango loko sana président rigeni yebisa yenga na déplacer siko na makambo wa bengenga siko do na temps ya opère bien sûr na kito okuta wango boza ngana président rigeni ngana région de bino atanda c'est bon. Pour nous allons kanda te les stars tous akana kanda te kanda le papa na ngai alobaka les stars de charge ba groupe nyoso le kana CDS
eza koloba question na posi nzamba na se ya mbeto to ndima yo parce que fungoli porte recrutement toujours recruter ba vrai chéri lokola mi ba couleur ta papa na benga mi ba couleur salanga boya ba vrai Dieu le quoi chief na nga Obama abibolia fungoli porte na mutune so tout toi aussi katin toi la commune pe ma bête toi la commune ya Lingwala kaka nena loba commune ya Lingwala na bar les champions na rond-point Yaouleri tout ça on a chaque lundi na 9h30 tout ça on a chaque mercredi tout ça c'est na 9h30 vous en avez pour te appeler pour na mutio so tout papa na nga a football porte ko ninga te ko sape te numéro ezawana ti benga pa numéro to tsheli bino wana bana ki bana braza to fungoli sous porte to fungoli sous deuxième chance pour na bino ba bo zalaka na posta bo s'intégrer na kati ya les stars porte ya mo fungwa mama to papa elenge to mobali mwana mwasi to mwa mobali yaka groupe les stars efungoli bino porte pardon s'il te plaît to za na posta na bino ce rôle n'a pas joué dans la lumière yaka autour d'un jour tu répéteras chaque mercredi lundi mercredi pardon de 8h30 à 14h juste de 8h30 à 14h juste lundi mercredi donc tous on a pour nous oser la bino yaka oui belé pena donc on a besoin pena les champions et tourne dans la bino donc tout ça tu répéteras wapi na commune ya Lingwala si rond-point où il est na commune ya Lingwala donc so oza commune ya Kino oza na ba ozuka bon marché ba kitoka na rond-point où il est oza kitambo ozuka ka Wileri oza na Ngalema ozu Zando ozu bon marché ba kitoka na rond-point où il est wana yaka boye belé vraiment na ozela bino ko ba polele couple les stars leader li ba ko ozela bino boya merci check na leli oh là là merci leader na ngali bakuna leli kaka neto webisa bino ba vrai chéri ba vrai Dieu moto non c'est lui qui na ko beta na longola te mais yaka za la calme za la poser mona mwasi mona mobali to bengi bino tout na les stars de Libaku ngomona Jérémy ngola za wana ba chief banani tu bazawana na leader na bino Libaku donc bengi bino nyoso boya grand complet basa kitoko mibala bien o balata ka bien so balata ka mabe yaka to bengi yo na ndenge normal na ndenge logique botala na bande passante na lizo na sewana numéro za wana checking net na film allo mozawapi na ya pardon boye ko région de biso ko sala kitoko na ndenge bien biso to lo kwa bango te biso l'équipe bango j'étais ici la bossa raté. La paix. Ah, ça c'est la paix. Merde, ça c'est la paix. Il faut la dégaine ça. Mais c'est que la paix. Mais il faut ça. Dégaine ça dit quoi? Ah, mais c'est ça dit. Vraiment tout ce matin à kaka. La paix, je ne suis pas là pour surveiller, Seigneur.